Bandeko ba bolingo mbote mingi na tonga lelo nazana esengo kozala bilongo na bino lelo tokolobela exode 15 verset 26 oyo eza kolobela biso na lolenge tosengi totambola na kobanga nzambe na kolanda makomi na ye na kotosa ye mpo ete nyonso oyo ekomelaki baegyptien ekomela biso bana na nzambe te. Alors bandeko nazwaki vraiment liloba wana mpe natalaki ndenge biso bato totambolaka ntango tokendaka kotala baminganga soki monganga akomeli yo kisi alobi na yo ete esengeli omela kisi oyo 3 fois par jour et puis omela yango pendant 30 jours bandeko tolandaka yango mpo tolingaka kobika ndenge moko mpe naloba na nzambe na kati ya biblia lelo biso totosa mibeko na ye mpo toyebana komona bikamwa na ye me mingi totosaka te omona tokosambela lelo bi tokosambela te soki tosambeli 10 jours tomoni ke tosi tolembi me nzambe na liloba na lobi totosa ye mikolo nyonso ya bomoi na biso mpo tomona bikamwa na ye yango esengeli mpenza toyebana kolanda makomi na nzambe ndenge tolandaka bakisi oyo baminganga bapesaka biso tika ete nzambe apambola biso tomonani boye tolobi na tongo.